Audio ya somo kulala kulamuka moto epeli après kokunda ndeko na biso Suzy Bantu ba comédien basali makambo soni donc Fatou Kayembe Naya Gabi eza ya koyinda bandeko na nga soki mbali boso koti na chaîne na biso mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelo ya TV. Alors bo s'abonner, bo commenter, bo partager ba émission na biso ekozala malamu mingi. Nazoti la bino ba audio oyo boyo ka bino moko après tokoya sima na analyse na biso na ebite ba comédien ya mboka na biso bokokola mukoloni do ba comédien ya Congo bokokola mukoloni bazo mona bino mikolo na bataille na bino na ba âge na bino mais na comportement na bino boza ko se comporter lokola bana ya 10 ans. Est-ce que ezalaki nécessaire bazongela ya Gabi mbongo o apesaki pona contribution na ye muta pesi déjà mbongo pona contribution na ye apesi cotisation na ye ya matanga quel que soit ya Gabi alekaki na TV alobaki quel que soit ya Gabi asalaki soki nini ezalaki importante bazwa mbongo wana bazongisela Gabriel Bolembo TV et en plus bazwi mbongo wana bapesi Fatou Kayembe nde asala transfert pour que azongisela ya Gabi mbongo wana en tout cas epesi matata epesi vraiment problème ndeko na biso Suzy Bantu akufi esengi tolela ye na kimia esi bakundi akundama na kimia mais ba discussion boye ezosala malamu mingite. Alors nazotikela bino toyoka ya Gabi toyoka Fatou Kayembe bongo tokozonga sima. Transfert à Mbongwana, tu sais le transfert à $50. Signaler balobi bana lemba balingi boule balobi na emilie bembe nani na finge bembe to na sali bembe nini le bane basilika pona lobi na bango ke bazaka maboko makasi ya wana basiliki alibaki ko sa président le même comme na mutu est-ce que président le monsieur ezaki sila ou bien Irsil alingaka agir boy te. Donc koyoka ya Gabi koyoka déjà ndenge ya Gabi alobi ke président Elombe ce qui ezalaki sila to Irsil alingaki agir boete eza déjà liloba moko oyo etire attention ya bato. Moi je pense pas que quelque soit ya Gabi lobaki atakutu mabiango ya Gabi alobaki ilekaki ndelo. En tout cas président Elombe akokaki jamais kozongisela ya Gabi kotinda Fatou Kayembe azongisela ya Gabi $50 oyo apesaki pour la contribution. En tout cas, il sali vraiment ma bien. Ya Gabi to mesa na ebongo ya Gabi za mutalelo te ya Gabi aloba na vérité polele a mesa na ekoluba omoni so zana mutu na yo boyebi déjà ke a mesa na koluba do boyebi de ya bongo inutile ya koya kolobaka po ba comédien ezala ka bo so comédien akufi to mona ka makambo o so ki comédien moko akufi ezala ka bo comédien bali to mona makambo o comédien akufi to mona makambo o. Alors comme ils ont une vie na bino ba comédien, je pense pas il y a que ça la sentiment, il y a que ça les sengote, il y a que ça la nango, il y a que ça la manangoti. Donc ata besoin cela ya Gabi mbongo te, il y a qui et ça la eloko moko te. Eloko oyo epesi déjà ma be ya Gabi na Fatou bazoyo canal susute. Pourquoi pour Fatou andimaki ko sala kozongisa $50 wala kosalela ya Gabi transfert ya $50 oyo apesaki pona matanga mutu soki akufi ata soki ezaki baloba na rate na muninga ata soki ezaki bazalaki soki na relation moko ya bien te contribution ekiparate mutu na ta lobaki ata salaki ndenge soki a contribuer et sa contribution oyo ya contribuer pour que bakunda ndeko na biso quel que soit mbongo ezaki belé quel que soit maman Olive apesaki maman Denise apesaki et ba comédien minene ba pesaki bazalaki vraiment obligé te ya kozongela ya Gabi mbongo na ye soki ezaki sila bisalu to Belgique candidato Irsil Pechanga kaka nde ya Gabi alobi je pense pas que balingaki bazongela bango mbongo o ba pesaki pona babiloba. Gabriel Bolembo aza muto asala théâtre aza muto ya lelo te aza mbia kana mamba théâtre donc boyebi déjà ya Gabi bia amesa na ekoloba en tout cas ya Gabi aloba na ye aloba na place akoloba aloba place avant da kimia pe avant da kimia to mona nde mona ibutu
lelo tomoni Belvique andi apekisi ibutu biloba loba ma ibuta mesana biloba loba ba biloba loba o ibuto yaka koloba biso tomona aka azoloba nekatika loba mais aloba makambo oyo eza na nzela ibutu alobaka vraiment ba vérité moko terrible eza ba vérité oyo bazoyebisa biso eza ba vérité oyo elekaka kati na bango eza nde mona ya Gabi pa yakaka apona koyoloba ba vérité oyo elekaka kati na bango ayaka ko inventer te siko pourquoi kozongela ya Gabi mbongo po alekaki na émission po alobaki makambo nyonso ya Gabi alobaki yango ndeza makambo elekaka na monde ya ba comédien na biso yango ndeza makambo ebande koleka yango nde siko kozongela ya Gabi mbongo epesi malamu mingi te e créer siko mbutu e créer problème entre ya Gabi na Fatou Kayembe entre ya Gabi na baton sos na ba président Elombe dans ba président Elombe zomona na ke bakabolaka banda susi banto kufaki ezaka ka problème oyeye esili oyeye esiti bakundi susi banto problème ezo continuer kolanda kaka ezalaki liboso mama Teresa mutabomisi suzi bantu tolongwe na mama Teresa pupupupu toye na mamba contribution tolongwe na contribution toke ba wela ki mobile tolongwe ba wela ki mobile toye o intel ataki $10 o irsi péché ngati $20 mais contribution balobaki eza $20 ko soki irsi péché ngati $20 et créer problème o si la bisalo ati 500 o Belvique quand ati 400 oui bakomaki contribution mutna ndenge na yeme et yaki ko causer lisusu problème et lelo tomoni bakondi suzi après bazongeli ya Gabi mbongo na yebo monte ke bino monde boluka ba problème likola ba problème ndeko na biso liwa ndeko na biso tomoni papa yibuta lobi bien liwa ya suzi bantu ete ya ba comédien mususu donc liwa ya suzi bantu ete ya bino bandeko nanga ete ya bino bandeko ba comédien tomoni mama Teresa ndenga leli mama Teresa zolea na malobe ke suzi bantu abenga kinga isoki na ye bakamena kenda kikanda ngo ya makasi ya modèle ninyonga na kangaki article na charge na motema na ye charge o article na ekolongwa ka lelo te azo reconnaître article na charge tubande komona ka mama Teresa na matanga suzi azo lela te maintenant mama Teresa moni komi ya solo penza réalité bazo kunda suzi boyoki maloba nini mama Teresa abimisa ki na munoko na ye bande konanga ba comédien boluka kimia po liwa tange yaka elobaka te bozo kufa lokola ka bweliwe zo yela bino briske boluka kimia po ke moko soka kufi atika na makambo muninga na motema te boyoki mama Teresa bimisi makambo somo azolela mama Teresa azolela kolelizo uta na kati ya motema na ye kolela na yezo uta na kati ya motema par rapport ya makambo oye moko akreaki na muninga zo benga eti na hôpital muninga va kufa bengi mama Teresa mais mama Teresa boyaki kokende lelo toyoki mama Teresa na munako na ye loko nina bimisi alors ya Gabi Fatou Kayembe to sengi bino kimia en tout cas boza na kimia na kombo na Yesu babiloko bolibo banda o biso tolingi yango te biso tolingi yango te ba comédien bozala soudé ba comédien ya Gabi na Leya boyokana ya Gabi na Fatou Kayembe boyokana ba comédien bozala soudé ba makambo na bina buzoba bana en tout cas botikango eza malamu te ezopesa soni na communauté congolais bande konanga botsana ba j'aime bo liker bo partager vidéo ba o balinga chaîne oyo bo partager vidéo ba o balinga chaîne o botsa ba j'aime pour que chaîne na biso ekende liboso. C'est honteux ya komona bata théâtre na biso soki ka likambo ba makambo ekomi ngwa ka bango mo kisongi ka bango mo babiloba loba ka bango mo koloba loba bo changer comportement bozala ini botika ba kisongi bino na bino botika makambo ezanga tina suzi bantu ye wana apesi bino somo te mwasi pembe mwasi kitoko Rita Dominique a théâtre Congo ye wana akei alali ebembe beauté ya mabandeko ba comédien beauté ya en tout cas abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso ka nde to lubaka bobo santé ko tia ba j'aime nazo tiela bino ba audio boyoka ba audio asomo oyo elengi singa nzoto boyoka bino moko bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et bienvenue na chaîne na biso en tout cas ba comédien ya mboka na biso et pesa passe et ça la soni ba omona bino basi kitoko botie ba beauté botie ba style botambo na nzela basi kitoko ba âge ezo kende bino mais comportement na bino ezaka ya bana 2 à 3 à 4 ans ezo pesa passe
pona bandeko bokoti sima oboyoki na audio na tia kita en tout cas na otiela bino après wana to kabona na bino bisous bye. Transfert à $50. Basignalinga balobi bana demba balingi boule balobi na emilie bembe na emilie bembe nani na finge bembe to na sali bembe nini loba ne basilika mpona lobi na bango ke bazaka maboko makasi yango wana basiliki alibaki kokotisa président lombe makambo na motu est-ce que président lombe so ezalaki sila ou bien irsile alingaka agir boye te. Il y a des autres, suite à mon comportement, il y a ma belle honte. Iza pasi pe mawa pona bandeko na biso ba comédien, iza pasi komona ba biloko soni boye e circulaka na réseaux sociaux, komona ba biloko soni boye soki kaka comédien kufi to comédien bali, ba comédien na biso ba mamba soni etambola kaka. Iza pasi mingi ezaki vraiment importante bazongisela ya Gabi $50 na ye. En tout cas epesi pasi eza soni makasi na monde ya théâtre na biso makambo yo ezopesa pasi na soni soki kaka événement moko eleki soit ya matanga soit ya fête ba makambo ebima kaka ebela. En tout cas bokola boluka kimia po bozomona bino moko ndenge vi yango ezokende bozomona bino mo baliwa ndenge ezobakisama. Alors bino bolingi bokufa na ba problème bo continuer ba problème na bino bo suka lokola mama Teresa aleli na komba Suzy Bantu atikali na charge na motema na ye pona aboyaki koyamba demande ya moninga pona ba conflit inutile. En tout cas si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez kande tolobaka et osala malamu mingi. Je vous aime beaucoup. Bisous na bino nyonso bobo sanate ba j'aime nanga na ba commentaire bokende nango te. Soko vraiment olingaka ba comédien, en tout cas pesa bango conseil, tika moi commentaire et kosala malamu mingi. Ya Gabi tosengi kimia fatuka ebe tosengi kimia tozana na matanga non tokudesi tokundi nan tolekisi 45 jours te soki 40 jours balobaka nan tolekisi te kimia eza na bino. Merci.